provocation bazolinga bameka po makambo nyonso basala toyebi yango oyo basala toyebi yango très bien mais provocation balinga basala bakoka kodose yango te bakoka kodose yango te po ya biso eyaka mabe esilaka na pasi tokaka mbala moko te oyo bango bazoluka wana bazoluka guerre mondiale mpo na Canada IDPS ezali na Bandundu ville na Kikwit IDPS ezali donc mukolo combattant ya IDPS akolamuka bisika nyonso ezali esika nyonso ye combattant ya IDPS azali bitumba ekozala mutu moko te akovanda na mboka oyo donc IDPS nde gardien de la paix na de la rue. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre Vision Plus TV, fidèles internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission qui vous informe sur toute l'actualité politique de la République démocratique du Congo. Et je suis là, Dep Menga, à la présentation, et merci aussi à Dodi qui est derrière les images. Comme vous le voyez, fidèles internautes, tous allez avoir les bandes, il y a permanence, il y a IDPS. Et c'est quand vous avez réaction, va combattre par rapport il y a date, il y a les 30 juin. La marche pour la vérité des îles aussi. Pour la même chose, je vais IDPS balobinini. Yango toye pa ba combattant toyo kabango o ba kobimisa par rapport à journée yango. Journée yango na ngambo ya gouvernement balobi ngambo ya l'état balobi eza journée moko to commémorer ba héros o ba sacrifier vie na bango pour la journée wana. Est-ce que ezali journée moko pour la marche ya ko protester ou pour na ko cracher pour l'honneur ya ba héros na biso wana. Nous ala bandeko ya IDPS ba combattant to ka réaction na bango ndeko mbote mbote ndeko. Boni à l'aise. Le lot de la permanence à IDPS, tu es solo, il y a date, il y a le 30 juin. Nangambo ya la muka, basengi, ba marché pour nous la vérité des yeux. Mais, tout le monde, Gentili Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a boyi kozo acte ya marche. La réaction est réaction nangana no liboso ezake Batouana, mituna bango na ba secte o bakota na Genève. Ezo sala li soubienté. Le 30 juin et un jour oyo et la journée moko ya méditation. Dengue chef de l'État et moko à lobby. Les présidents élus, les présidents les plus aimés, l'homme du 21 canon de Tobenga et Mikolo Nabas. À lobby le 30 juin maramboa défilé et saté. Ce qu'on a évité, bango marche, bazo sala la marche de santé, to marche ani. Pour passer la vérité des yeux. Pour kunana nubana na maste. Pour baboulete que no Congo, to opposition na ville à Kinshasa, eza na Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse ko sabangote. Fayulu ayebi. Gaz na ya liboso babeta ye wapi. Na IDPS. Biso en tant que gardien du temple. Jouana le 30 juin, Torozala na méditation, mais Torobanda contrôler zone. Pour IDPS, eza parti Oyo et Salilite pendant 37 ans. Basengi déjà autorisation et pas Ngobila. Ngobila aboyi ko soit acte, ayebi somo ya IDPS. Alors Batouana et Loro Bazo Salawana balingi juste bako ça va tromper opinion. Mais biso panze IDPS tozara vigilant lisu ligolo lisu torotike la bango tante. Alors tozo zelara que non les 30 juin ngobabima. OK, merci beaucoup. Ouais. Oui, fidèles internautes tozo continuer à IDPS ndeko bino bosala ba marche ndakanga bino te. Gouverneur Kimbuta asasala ba terminer ba marche mbo telemela. Mais ba ninga mbo telemela yango. Bon, pour moi IDPS c'est ça état d'esprit. Au moins place où ils allaient à Zamba. Ah, ils banzete zalaka bachela biso tant la police ya. Tant Kabila zali. To banga kutute. Permanence na biso pona kota ngo ezaki problème mais bon na biso moko. Bachela biso tant la biso banga te. To beta nzoto na nzoto. Mais ba wala ba soulèvement populaire. Biso ko ba kolo nango. Biso na zaba bakolo nango baleki biso na loko te bana leso ko tangisa biso te ko pesa biso te attaque l'IDPS c'est la machine politique l'IDPS c'est un état d'esprit fait que tu sais que tira biso réception ni que tolongola eloko etali ko banga na mituna biso yango tolongola ngo kala eloko ba mazo ngo sala maintenant que était makasi
Le 30 juin, et ça, journée indépendance, c'est pas martyr, bah, kufa, pour na mboka oyo. Mais bah, ça na respect na bangote. Et le besoin de rosala. Le rosala, mais le ba na jour wana ba bangote. Mais provocation, ça n'a pas meka. Pour ma cause, bah ça la toyebi yango. Oh bah ça toyebi yango très bien. Mais provocation, bah n'a ça là. Bah koka ko doser yango te. Bah koka ko doser yango te. Pour ya biso et ya ka mabesi la gana pasi. Toka mbala morote. To yoka mbala morote. Toka mbala morote. Ya to esa bango. To mette bango ngad. Bakeba. Bakeba. Vraiment fidèles internet on a toujours na IDPS ndeko. Mbote Mbote papa. Bino bosala ba marche kimbuta pexe bino boyoka kimbuta te. Soko baninga komi ana bango basala marche pona ko loka ba intérêt bon ba lingi pe ko sala lo lenga même bosala kana régime amona mboka Kabila. Et komi hotel mela bango. Bango ndeko na webisa eza pasi na mawa. Na loba mingi te mais président Jean-Pierre Mbemba 2005 tango biso ba congolais tonto bima na balabala alobi papa moko mama moko kanga mwana na ye mukola ko bima kuta na ye na nzela e bongo lelo yo aziye na mboka aningazwa ba congolais tia bango na nzela liboso wana po nini ba congolais banga bima ya boya po nini azwa nanu bana ne auti na bango poto tia bango na nzela ba banda ko bima po na mboko yo oyo ki papa aye awa alobi nini aye alobi tanga ye ko pesa candidature na ye azonga lobi insécurité za na kati ya mboka na tanga Kabila lelo Félix atiki abengi ye aye apesi meeting na ye tina nini na Sainte-Thérèse à l'aise peuple congolais bazotala ye c'est que Félix ça va sécurité koti na kati ya nini ya mboka atika ba désordre wana ye la biso na besoin démocratie ça déjà na kati ya mboka to vanda to bengani mutute wa sala meeting na ye mais oh bango bazoluka eza sous démocratie te komi siko eloko baninga basala ko bundisa peuple congolais avanda azala na kimia azela Mbule goya azala kimia to boy ba rebelle na mboka to ebisende bon kaka yoka soki ba sali matata ba omona IDPS na nzela. OK, merci beaucoup. Fidèles internautes to zaka na IDPS ndeko. Lelo bato ba sala marche comme IDPS et contre marche bat. Est-ce que vous n'attendez bino pépère des contre marche na bino? Bon, to contre match na marche ata ya mutu moko te parce que to za na démocratie mais to boy des ordres. To boy des ordres pourquoi parce que bango bazoya na décision mususu. Yo moko monaki attitude na bango tanto tikela bango baya na Sainte-Thérèse et comme que notre zone de buka sorte mouton ozomona mentalité bandoki ndenge ezali même bazo bossa na maloba 2005 est-ce que ba congolais bazotala vraiment hein aboma biso na nini na triomphal awa hein président oyaza lelo président de la République asota kota continuer na te ba bomba likolo ya nani. Est-ce que le peuple congolais va bosser dans les gamos? Président, président de la République, à Sotamir, Memba, nous allons la biso que non, papa, maman. Achabana na yewana, Ayana Bango, le 30 juin, Achabango Liboso. Martin Fayoulou, Agen Rosobanane, na Californie, dans un général bon baba dans les États-Unis. Ayana Bango, Achabango Liboso, pour Bayana marche. Mais ce que ça, le peuple congolais, il faut comprendre que vérité des urnes, ça peut être biso, nous devons gagner l'élection. Est-ce que nous pas un peuple, un peuple, na mobiliser combien de personnes vont voter le président Nangai? Donc, il y a un totika. Ça d'abord notre objectivité. Au soulèvement populaire. Au vérité des urnes. Au tous autres temps, on a député na biso ba invalider qui bango. Ça n'est rien. Est-ce que le peuple congolais va comprendre que toi na bazo mema bango na buzoba? Et oyo bakuta ndenge nango na kati ya Genève mutu na bango moko déjà si apoti bango ke biso mutu to trahira ki Félix Tshisekedi. Vraiment. Donc sikoyo oui. Mutu ngo pe lelo alobi abi ke soki pouvoir étendre yo main. Il faut ça nini? Il faut que ndo landa pour que to chamboka na ki mboka na kimia. Mais bango balingi désordre. Balingi kimia te. Balingi ba bomisa batu que to suka ndengo wana te to kosunga bango. IDPS il a mis ça dans le soulèvement, IDPS a mis ça dans la marche, IDPS a mis ça dans Koloba, IDPS a mis ça dans guerre d'esprit. Donc IDPS a mis ça dans Nyonso, donc Toko Banga Bangote. Yangwana, le 30 juin, ils ont méditation. Vraiment. Ils ont joué en méditation, total à côté de Outaki, à côté de Zoke, côté de Zokende. Yangwana. Merci beaucoup. Ndeko Mbote. Le lot vraiment to éviter. Bino bo réclamant la lolenge nyon surtout. Mon ambo Kabila Bunse bino bo condamner. Siko banda mo bali pas réclamer la ndenge na bango comme problème. Bon ndeko problème cause à la tête mais problème est de pona selon ngai. Na mitu na kana nous vecteur des inana selon ye
alinga osala wana modèle nini po oyo to Congo to na mboka mibeko mibeko ezalaka to mona tozo na sima to mona moi natanga kala défunt père Etienne Kisedo Molumba que son âme repose en paix tango ya zalaka basala pe maponami to mona pe ndeko Kabila ayibake pouvoir na ye mais batunaka papa Kisedo Etienne Molumba abike nzela moko to na mboka mibeko nzela moko ezali o bake na cour constitutionnelle pour na déclarer ceux qui bato bayibio bokonzi na yo mais to mona défunt père yé pona ye abiki azaki na assurance ya courte ya abiki cour wana e ko répondre loko ngote aboya okende cour to mona vani na ye asaba manifestation na ye mais nandeko o eleki na 2018 to moni ndeko Fayulu bake na cour vérité dizine ya lobakana to na mboka mibeko ye bake cour constitutionnelle ye abona que cour constitutionnelle est capable ya ko trancher likambo ndenge bayibake po ezali tribunal ya suka ndenge manokimo ndenge zalaka to mona ndeko wana akena cour ka cour ye mokwana na logique ya makambo ndenge kendelaka bakenda ba traiter makambo wana onyo seleka to mona ndeko azonga ke azuite cour wana trancher o ya zwaki oza pour marche ou contre marche parce que ngana azokamba pourquoi iye aza muto mibeko mais cour constitutionnelle akendaka pona nini ya ibike iye bazoka ba yelo na mais kuna kenda ko ba trancher pe likamana e ko pe na me délai nango pe même muto contestaka après 48 heures mais a contesté après 6 mois est-ce que azo raisonner botune nana azo raisonner vraiment azo ba mibeko ngo. Ah oui, fidèles internautes, tu tambola toujours par rapport à la marche le 30 juin. Pendant que la Mouka va lancer marche, gouverneur a boyi, tout le monde peut na UDPS, c'est beauté les marche en gros, qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup pour la parole. Alors, ezapona olobake non, to boyi marche mon côté. Mais seulement, il faut toye bake non. Na moment où to komi, eza moment où démocratie ezo fanda na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ou aza président de la République. Mais na koloba que non, na kati ya démocratie liberté eza, mais liberté sengeli comme libertinage. OK? Po tozo mona que non bande kona biso na ngambo e komi ndet libertinage moko boye. Yango nde biso to kondima ngote. Po batikeli bango liberté yo moko zomona baoki ko sala ba marche baoki ko sala ba meeting partout là ça prouve que moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi aza démocrate azo déranger mutu moko te biso pe toza d'accord nango mais si ko tozomona pe bandeko baza kutu ata na respect ya jour ya indépendance te ba organiser marche o eza jour ya indépendance bakoki ko organiser na bango marche. Mais marche en et puis bazolo ba soulèvement populaire bango ba yebi ko ba bengi soulèvement populaire et puis soulèvement populaire jour ya indépendance to ngondi mangote jour ya fête ya indépendance ba to ebele ba kwea pona jour wana mais comment ba koki ko zata na respecter pona yango nde biso IDPS toza contre yango toza contre te que no basala marche ba koki sala na bango marche ne balingi d'ailleurs kutu bango baza na période ya kosala marche oyo ata gaz moko kozalate ozomona c'est ça la démocratie mais biso tozalaka na ba marche awa tout ça mobutu atikela biso liberté te ndeti bango baza na liberté apesa biso occasion oyo toza nango lelo te yango ezalaki ba soulèvement na parce que liberté na mobutu ezalaki te ezalaki vraiment likambo yanko alors bandeko wana bafanda na bango kimia place baza pe ba congolais lokola biso toza ba congolais so balingi mboka bazala kimia et lelo nazo ebisa ondeko ba ini nyonso ya mboka Congo babimi polele bango tout babimi vraiment polele puis peuple congolais o azolanda bango et comme tango ba comprendre vraiment bato baza contre développement du pays. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ah oui, fidèles internautes, papa, mbote. Lelo bandeko ba Monique non République démocratique du Congo ils ont une indépendance ça toujours on a kokanga place moko boye ba Monique basa la marche soulèvement populaire pour na communication ko zongisa démocratie na kati na biso te posons ça pas libérer politique ya Congo ils allaient bloqués par un groupe de gens bino botelemi yango qu'est-ce qui ne va pas? Non, d'abord de un an, le politique qui est bloqué dans mon tournoi. On va lobby, moi, tu sais qu'il y a bloqué politique à Congo. Non, c'est faux. Aujourd'hui, la démocratie est respectée dans ces pays. Fayulu a fait un meeting, ils ont retransmis na RTNC, où il y a une époque qui a Kabila Totikala au monde en côté.
bazo protéger bango asali pe meeting na ba escorter la police escorter azongi calme. Alors nous à l'époque de Kabila tozao sala bazo ko accepter une manifestation na bisoté. Et à chaque fois, il y avait toujours de bavures de la part des policiers. Marche Barosala n'a habité vérité des urnes par rapport à quoi? Je ne sais pas, ils réclament quoi? Le président Félix Tshisekedi était organisé à l'élection. C'est la CENI qui a organisé des élections, a proclamé le président Félix Tshisekedi vainqueur. Nous avons tous suivi. Après les élections, le 30 décembre, Madame Bazaïba, à l'ECAN, à RFI, moi j'ai suivi ça. À l'objet que la Mouka va détenir 20% à PV. Et ce n'est pas Tshisekedi qui a dit que non, bazang a replacé des témoins dans le centre de vote. Ils étaient incapables de reprouver victoire na bango. Cour constitutionnelle, les élèves, il fallait même PV prouver victoire na bango si réellement gagné, qu'ils étaient incapables de prouver ça. Alors vérité des urnes ba réclamer. Les lois makambo o bino mona et pas mona mboka kimbuta ya ko empêcher bino marché ya ko empêcher protestation na bino to moni Gentini azongisi lango la muka et bino bo soutenir mona mboka Gentini. Mais la muka égale FCC. Ndeni ba bino na FCC moko bino comme sur la muka FCC. Papa na lobi boye. Gentini azo travailler na gouvernement nous avons vu déjà ya la muka yo moni membre ni ya IDPS azana kati ya gouvernement ya Gentini. Donc ba trahison pesa na kati ya la muka. Ils sont ezanango nature na bango. Babana na bango trahison les loté. Batala ba intérêt personnel na bango batala peuple té. Dimanche 30 juin, soulèvement populaire. Le Lengue appelle ya Baïla Mouka Babelele. Et bino bomoni yango ndenge nini. En tout cas, bon, marche na bango na omona ngweza non fondé. Parce que cour constitutionnelle assis à trancha. Il y a déjà un président élu en place. Donc soyi barosa la opposition na bango eza mabete baza na opposition. Mais batala o eza ya mabe ba s'opposer. O eza ya malamu ba soutenir. Merci beaucoup. Merci. Ndeko mbote? Mbote papa. Ndeko moi matali le 30 juin ko pese bete so muté makasi to ko yebate marche gouverneur aboyi. Mais ba ya lemo ko bati pour lancer la marche ya soulèvement populaire le 30 juin. Bino ba combattre ba lobeni. Population oyo bango bazo benga population. Population baza banani. Biso en tant que population ya IDPS peuple ya Congo Mobimba. To bunda mingi 37 ans. Il y a l'IT, ils ont un intérêt na biso mokota, intérêt à bato nyonso. To bunda mingi. Lelo Félix Tshisekedi abimi président de la République li monde entier baebi pour la vérité des îles au bango bazoluka. Après si bango déjà réponse même pas bato ba bande ko soutenir bango ministre de la France. À lobby vérité des îles c'est Félix. Mboussa Nyamou ici à lobby la mou eza complot ba kende ko sala na Genève contre le peuple congolais. Si oyo bazolu kezani. Ce qui bazolu ka trouble biso peuple congolais mboka na biso yangoyo. Biso to kondimate un groupe ya bato moko boye. Ce qui na lingi na landa bien parmi bango nyonso. Bango nde ba soutenir ke Kabila. Na 2011 Moïse Zaki Sima Kabila sali ba campagne. Muzito. Dans 2 ans au commission qui na 800 immeubles. Foyulu mutu aza promoteur ya ba corruption na mboko yo. Hein? Moutacheki moutana. Foyulu. So leçon ni bako pesa. Jean-Pierre même en 2005. Alors ba nini? Tango Tshisekedi ba tout s'arrête. Abi papa maman kanga mwana na yo. Oya ko bimisa mwana ya ko kotana nga. Tango to bimaki abo maka biso. So leçon ni bako pesa biso. Muzito abi a recréer ba insécurité partout. Bango baza contre peuple congolais. Ba bi avec président Fachi, peuple congolais a cause la bien, a cause se retrouver. Yangwana ba olinga tiki soki nani président a fandi si gouvernement, peuple congolais ozwa misala bien, bango opposition kokufu. Ndeli tiangwana. Mais ba okutana biso na nzela. Wa les 30 jours bakutana bino. Oh, mais biso tozali ba combattant. Ce que y a na buto côté biso ka ya hôtel maboy.
bato bao défendre mboka oyo eza biso oyo ntango bino bolalaka biso tobunda biso oyo tobunda na Mobutu ti tobenga na Mobutu tobunda na Kabila le père toke kokunda ye tobundi na Kabila oyo ayebi force na biso lokola bango baolinga bameka magie bato na bato ape perde tokosunga bango. Merci beaucoup. Ndeko Mbote. Mbote papa. Tomoni UDPS lobby est contre marche ya Lamuka. Bolongo ko contre sous peuple de commission la Lamuka, qu'est-ce qui se passe? Bon, problème ezali boy, il faut to bandela nano d'abord. Oui. Makambo etali nzela na mboka oyo banda 1992 etangi UDPS. Tango bazoloba makambo ya ba combattant e bandi na UDPS. Ba combattant bazande na UDPS. Bisoyo. Tozaka kawate na province, na intérieur, na poto bisika nyonso yoko kende okokuta combattant ya UDPS. Alors oyo bango bazoluka wana bazoluka guerre mondiale. Pona Canada UDPS ezali. Na Bandundu ville na Kikwit UDPS ezali. Donc mukolo combattant ya UDPS akola mukabisika nyonso ezali. Esika nyonso ye combattant ya UDPS azali bitumbe kozala. Mutu moko te akovanda na mboka oyo. Donc UDPS est gardien de la paix na de la rue. Yango tokebisi bango. Secrétaire général a uti kolobake. Combattant ya UDPS a kozwa s'il faut a kozwa mundu ki pona ko défendre pouvoir. Tozozela bango. Soulèvement populaire bisonde population oyo bakolinga ba soulever et toko se lever contre qui? Contre bango na complot na bango ya Genève et non contre président de la République Fache po tozozela mongo mawoye ayepona ko changer Congo. Holandi passe nange sali tango yo sali muninga sa le côté abundisi yote. Mais to ba sala yo hotel est-ce que na tango bino banda osala Kabila bongo pepe de tellement pona compter bino to sala ki soulèvement populaire te papa. Non bon sali ba marche ndenge na ndenge ba petit bino me otambo ba petit bino mato. Comment ba marche pacifique? Biso to banda ki kokende selon la constitution. Mibeko, nous sommes un parti politique combattant de la liberté et de l'état de droit. Holandi papa. Alors, ba marche na biso. Ce qui est qui ba ville morte te eza ba marche pacifique. Tokendaki na soulèvement populaire te parce que soulèvement populaire ezali ko koluka guerre civile na mboka. Toko kenda nango te hauteur nango ayeba ke na mboka oyo toza déjà na état de droit à courir derrière les barreaux à kangama tous les 5 membres ya Lamuka bangonde d'ailleurs Moïse Katumbi Jean-Pierre Mbemba Mbwisi Nyamwisi balonga déjà na makambo wana bango basi basukoli maboko lokola Pilato basignature na bango eza na kati ya basignature na bango eza na kati me bango bazoluka